Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, ravi de vous savoir très nombreux branchés en ce net moment sur votre chaîne EcoRDC. Merci pour la confiance, merci pour l'attention. Vous continuez vraiment copier ça la chaîne Nabino EcoRDC, surtout dans l'émission Nango où tu proposes à Rabino. Vraiment le EcoRDC, tu as décidé que yamba pour Nabino Henriette Bamala, comédienne à CP Sarabiso. Le vraiment EcoRDC, tu as décidé à Koyamba pour Nabino et surtout qu'ils acquis vraiment sur vos demandes. Le tu as Henriette Bamala. Nous sommes déjà à la plateau Nangaï. Bonjour Henriette. Bonjour. Bonne santé. Oui, santé kitoko. Nangolo Nzambi. Ok, merci. Voilà, vous m'avez invité Nangaï Lelo. Henriette, et ça l'on est comme EcoRDC et hier pour une deuxième fois. Kota là. Vraiment, et ça n'a bien ma casse. Malgré naïba qui vraiment soutient que bozonga mais et ça n'a bien. Ça n'a bien ma casse. Merci beaucoup et salut bien d'engetoyer Henriette Tokotamba moro na maso na biso Henriette to kamwa lisolo mwa muke ya carrière na yo Henriette abandaka théâtre na nini eloko nini peza ki pena plus o marquera pena Henriette na parcours na ye ninga kota vraiment na monde ya cinéma. Bon on a bandi théâtre na 2017 carrière na nga liboso na bandaki on a groupe Nouvelle Vague ya Mama Via. Après malembe na okende ba répétition tu na yaki kokota na monde ya nzondi na kino lelo yo ndenge na okende ka malembe. Alors on est déjà si oyo tokutoloba ou atteindre déjà l'objectif na yo zaki nango na monde ya cinéma to na no comité oza ko espérer que kokoma kaka. Non nous vraiment na comité mais naza ko espérer que na okoma pona lingi musala ngo naza ko ndima que na okoma tina suka. Merci beaucoup Henriette. Tout est comme on a eu na télé-réalité avec mon confrère de luxe Bob Molema que je salue. Ba revenu tout ba retomber à télé-réalité wana ezanini. Après que ça l'émission wana télé-réalité nini o ya malamu ya sika o et apporter lo lisusu. Bon na télé-réalité wana plus na retrouver bateau na mona kala ba bengi nga et ça nga vraiment bien ma casse parce que na mona ni monde entier na bateau okutu to kabwana bango ba 10 ans. Tout le monde a bango na ba vidéo ba benginga ba sepeli na émission et ça nga ka bien makasi na sepeli nango vraiment makasi bande ko nga o bazam ici ka ba benginga to sepeli to boni nga pesa nga moi bien yango ça le grande dame. OK, merci beaucoup Henriette. Tout côté moi ma préférence Henriette. Une très belle dame au tozana e pembeni et Henriette alinga mingi kolia nini? Nga vraiment kolia na linga mingi loso boulay. Loso boulay mana poisson de mer wana vraiment wana tabola bila bino bangombe na bino bolia menga ka loso boulay na ngandi na linga mi. Plat préféré na ngandi na linga yango. Non yo pena loso boulay ka poisson mpanzi si. Pili ka batuta. Bongo ndi na linga. Voilà, qui préférence Henriette Bamala, c'est ça, voilà. Et Bamala, le lot tu es penza ningi na banda qui on bandeli. Le lot pena tu es mingi pour l'émission na bisu elubu ya Bastar. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Donc tu es vraiment mingi pour na émission na bisu ya elubu ya Bastar. O e yambaka bino Bastar et permettra bino à ce que bo lakisa biso nini o boyebi ko sala na cuisine. Pour tout le monde a rabino kaka na scène ndenge bo incarna kabarol mais elubu ya Bastar et permettra bino à ce que bo lakisa bino nini o bino boyebi kolamba et surtout bino bana basi secret na bino ya nzungu ya babara mingi moi ça yebaka secret ya nzungu yango moni biso to pesa rabino vraiment opportunité wana ya kolamba et tant ozolamba biso toza ko assister yo caméra za wana za ko filmer sans pourtant mutu moko a aider yo. OK, voilà donc lelo biso toye to na posa Henriette Alambela biso. Ah bon? C'est bon, nazali na dispo lamba. Mais na rubrique na biso ya elubu ya Bastar to pesa ka invité na biso mbongo. Ah bon? Oui, to pesa ka invité mbongo montant ya $20 oye permetaka ye alamba eloko ya choix na ye. Oyo yo oyebi kolamba o moni ko zala à l'aise ya kolamba et na moment wana nga na banozala wana juste pour na accompagner yo. Bon on a $20 yango yo. Je sais pas si tu as un mot à dire au boss Jean Chibochi Boba qui nous regarde en ce moment.
Merci beaucoup pour na lelo na mbongo yo na préféré na lamba Pentagone. Pentagone ils a trois plats différents. Ils a mbisi na biso kauka moto moko, mbinzo, mayebo na mwamba. Oui, yango nde na olambela bino lelo. Olambela biso accompagné na kwanga, loso, mapa ou quoi? Oui, pona kolela ngo na uta kwanga na kotia pe mabundu bakalinga pembeni. Vous êtes sûr avec ce $20 ça peut y aller? Oui. Ok, merci beaucoup Henriette. Et je sais pas si tu as un mot à dire par rapport à moi première partie de l'émission Nabiso parce que tokozo lisusu na wenze ndenge ko sala ba chande ko somba biloko et puis tokozo nga lisusu. Je sais pas si tu as un mot à dire na ba fan na o ba tala o na minute o. Oui, na eloko na ko bezarara ba fan nga ba oza dessus te ba mona ke Henriette alambaka ke tape wenze asala pe misala ndaku aibika ko tia maquillage te quoi alambaka pe asepelisa pe ba papa. Ah oui. Merci beaucoup, merci au bon gentil Boba, merci à toi Verdict 24, mise au point, pourquoi pas à toi mon confort de luxe Bob Molema et ma consoeur de luxe Fanny la Catalée, sans oublier Nora Kanonge. Merci à vous l'équipe. La grande équipe des QRDC. Voilà, tu as vu déjà artiste Nabiso, n'engue te remettre un bongo et tu accompagner Siko yo na Wenze. Pour tout le monde n'engue ni ausala bacha n'engue na osona ba mama ya Wenze. Hein? Bob Molema, basola kaka. Merci beaucoup. Moi je vous retrouve tout juste après. Hein? Heureusement. Hey, suka. Hey. Comment tu sois tout ça va monter. Thank you, wait, là va moyo za suka. On a vraiment des ni balamba recette ya Pentagone ndenge vraiment ni balamba ngo babandaka wapi basuka kana nini ah babi mita de bundes ya kota la Pentagone ndenge balamba ka mon vieux JC hein babi JC mpangi vidéo pas de vidéo vraiment babi JC pas de vidéo depuis bundes babi mon vieux yonde makambu vieux babenga kaka basola kaka basola kaka un grand Patrick Tango mon vieux. Ah, mon vieux Patrick Tango, balier à kaka Pentagone, on ne sait jamais. Donc, balier à kaka Patrick Tango, balier à kaka. Hein, mon vieux Yves Mavombo, mon boss Yves Mavombo, pourquoi pas. À toi, Merlin, le roi Merlin de Bundes. Babi, le Tolia Pentagone, accompagné dans ma bundu, na kwanga. Et moi, je laisse le temps à ma star, mon invité, à ce que Azoatan nae penza, yakosuko abilo, on a bien. À l'acception de Balamba à Pentagone. Et moi, je vous retrouve juste après. Continuez toujours Nastar Nabiso, Henriette, bah voilà. Et bon, mon est au Tinae Wenze, à Sumbi Babilo, on est dans le bilo là, on a biso repas Pentagone. Henriette, mais quand on peut expliquer bah tout à la biso. Repas na wana to recette na yo ya Pentagone wana et vous allez composer na nini et puis au banda na nini et puis au présenter biso biloko o chukosomba na Wenze. Oui, pour la Pentagone, et c'est un business au Kauka, business à Motomoko, business à Kokauka, ah, ou à tout ça, un binzo na mayebo, ah, tout ça, un binzo na mayebo. Pour la Pentagone, il faut que ça, on y a mis ça, tout na mwamba na biso, na ba épices. Ok, merci. Mais na mon peso sous ma bundu ya rouge. Les biso to benga awa mabunda rouge wana eoza ekokota na kati ya nzungu moko na mayebo to eza mo loro mo à part ko accompagner Pentagone te mabundu ekota na kati ya mayebo te mabundu na kotangwa à part eza quoi moi dio quoi et ça sera moi featuring ouais. Merci beaucoup là au bandana nini pour ba tu peux pas comprendre ba bandana no boye to na bandana na oyo et après ndé na sisa na oyo. Oui, pour nous la Pentagone. On est à combien de pays sont tes alabons? Les arabons en a qui les arabes Pentagone. Et là, beso kimi saba papa nda ko senti ya papa kimi nda ko pena malewa. Ponango.
somme. Vraiment. Oui, ato bandana ngo to zumbisi na biso, to sukola ngo malamu. Mbisi na biso ko kauka, to sukoli ngo malamu to tie pembeni. To zope mayebo na biso, to nika ngo bien pour mayebo za na zelo makasi. To zo ngo pe to tiango pembeni. Après, to ekosa la sauce na biso, nde to sangisa ngo nyonso to tiango na moto e umilaka te 30 ou 20 minutes e beli nango. Entre temps ma bundu pe na saisonné na tia à part. Bino mo bomona kande ni non ça. Merci beaucoup Henriette, Tozo Zela. Tout le monde a vraiment recette wana au Bengi Pentagone. Vraiment, c'est à découvrir. Hein? C'est une première fois pour moi d'ailleurs. Il y a Yoka Kombongo, donc voilà, tu lis le long Pentagone. Avec Henriette Bawala. Et un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois vers 24 mise en point. Et pourquoi pas à toute l'équipe de Eco RDC, voilà. Et Nora Kalonji, Fanny Katale, Abob Molema, et pourquoi pas mon boss Jean Chibochuboba. Merci beaucoup papa pour l'opportunité. Merci aussi à toute la base solide Eco, hein, Baba Maman Eco ne tombera jamais. Donnez-tu maman formée, Nakata Suisse, Talaka déjà. Charlène Bamalabo Kika. Et qui me saba papa. Tant bon lamba on a moi papa Kima. Exact. Tant papa zo talango déjà. So tu as $200 dans la poche et bimimba moko. Merci beaucoup Henriette. Nganoti que quand même temps au sukola mama ebonayo mais vers 10-24 à quoi aider biso vraiment en image pour que et faciliter vraiment abonner na biso. Non passer mbinzo nanga na maebo po mbinzo ezaka na zelo makasi na ba makala yango na so sukola ngo bien na longola na mai oyo. Denge utaki wenze za na salite makasi. Faut rotala bien. Pour ezara ba makala zelo pe ezara makasi. Faut repasser na motema moko mama. Pressé te. Pour se resali pressé. Ah, pour ma kofi pas papa Ah, nazo passer mbinzo nanga. Passer à l'oignon, sur la tienne, on a un quoi propre. Après la zuma, il y a un saleté au lieu. Mon isel, pour ça, passer bien thé. Papa, pour tomber. Ah ouais. On a juste le deuxième maille sous. On tient les sous. On bise on a passé au deuxième fois déjà en gros. Passons au deuxième fois. Il y a un mot vraiment dans la zéro ma casse. So que vi pete o passant bien to boni sont bien tes zelo o kokata o liang au troisième maille nanga on va passer ka biloko nanga pour être bien bato ba oliango basepela bayoka zelu te bayoka mabanga te bayoka makala te po mbinzo ezala na makala makasi tant ozo sokola ozo fina vraiment ozo sepouiller yango kwa po zelo etikala te nyonso esila
awa tosisi kosokola mbinzo na biso na mayebo tokoti siko na nzombo na biso mongusu na biso ya moto moko tokoti na mongusu na biso ya moto moko awa tozosokola ngo tolongola baposo po eza malamu tosokoli mbisa okauka na biso malamu ata opase mbisi na biso ya mongusu ya moto moko tozolongola ngo mwa baposo po bato mingi balingana bango baposo oyo te totika kaka misuni ya pamba nde tozotia na biloko na biso. Karine Manesa talaka Karine Manesa mosa sango tosokola mpe mbisi na biso bien vraiment. Jenny Bamala bwaka mwa miso eba peti bino bolika kolesa mibali na barestaurant o adare o wapi botalaka boyeba mpe kolambela mibali biloko ya mboka vraiment balamba kaka. Siko namoni déjà bingo na mayebo déjà osukoli tokoyeba osukoli déjà combien de fois. Binzo na ngana mayebo na sokoli yango 4 fois. Ouais, na sokoli yango 4 fois. Mais avant bon biso zolongola baposo zobwaka. Baposo ani ya na vitamine. Non, baposo oyo tellement bazikisaka yango ntango ebima euta na mai. Soko tia mona baposo mona biloko ko bima mwa bololo moki. Yango to préféraka olongoli baposo otie kaka misuni na pamba ndo kolambela na biloko. OK. Tu comprends au banana nini pour sukanani pour moi précision parce que y en a pas tout ba apprendre directement hein. Oyo neti oyo il faut kobandaka na biloko nyonso. OK. Osangisa mo nyonso ndenge za boyo zimbinzo na yo mayebo mbisi na ya kokauka otie. Après zumwamba na yo okati kati likolo après préparer sauce na ya bien osopi zimai na yo otie otika na moto pendant 10 minutes. Après koya ko tia cube magie. Ici, non, OK, donc dans moins d'une heure, pour vous dire déjà comment la recette, il y a Pentagone. Ouais. OK, merci, voilà. Toujours continuer, toujours na star Nabiso, invité Nabiso, Henriette Bamala. Henriette Bamala, l'homme de Nabiso, Pentagone. Biloko ezo kim ça va papa. La biloko ezo kim ça va papa. Mita de Bundes, la biloko ezo kim ça va papa. Hein, Samy Pointreau, hein, Babi Bilo qui ne sera pas. Vous êtes tous invités à manger, hein, Babi Doubou Yabastar, émission Nabino vraiment Oyo. Et donc ça la raté que vous découvrez Bastar Nabino, mais vous permettre de faire Bato Misusu, Baye Bapé, ba recette Misusu, tout net de découvrir Pentagone. Donc chapeau à vous papa Jean Chibochi Baba pour la conception à Boé. Pour na ba idée à boyer à concevoir ba émission à genre pour aider vraiment non seulement pour découvrir ba artiste ba comédienne ba nan mais ils a opté pour na kosunga vraiment ba tout ba apprendre un peu ba recette sous au peu ba tout ba e ba donc tant que na moi ndenge na lambela je crois que ba tout ba ebola mala ba mbito mais le lot pele na mini spécialité et à Pentagone. Oui. Donc voilà. Verdi de 4 doses et la Pentagone. Aussi ici, quand on a mis na biso kokauka, to vu to tiango esika moko na mbinzo na mayebo na biso. To sangisa nyonso ezala esika moko.
Tibois, hein, Patricia Tibois na Californie. Tosi sur le ça. Il y a un Pentagone. On a biso nyonso, tosi mwamba na biso. Tokaboli en katikati po ekoki mpe koleka. Biloko ya mobesi pa. So mwamba eleka ekoma mobesi. Oui. Oh. Donc ils ont moi ba logique na mo faut landela moi ba principe quoi. OK. Ah tokati kati ba mwamba na biso likolo. Awa tosilisi totie na biloko na biso boye tozo préparer siko sauce to bongisa ba épices et puis totie likolo. OK. Donc on a étilo etikaliza la sauce. Oui, pour la likolo. OK, merci beaucoup. Cyril Motema yata bukwa tuna Dallas. Babi balamba kaka Pentagone ba mekarapi kaka. Elubi ya basta ba yamba kaka. Vraiment. Henriette tout le monde a bleu. On y a dit qu'on a eu la forme na holdé. Non, on a aucun dingue. Speaking and non, comprendre. Non, on a un bisou avec la moi parce que on dirait non, il va souffrir ma bleu en honte. On dit de perdre. Non, bateau ba ebi Pentagone. Eza mbinzo, ozu mungusu na yo. Ozu mayebo na ozu mwamba no osangisi ni babenga ngo Pentagone. Biloko mélanger quoi au sangisi liboma olambi babenga ngo Pentagone. Ezala kitoko makasi, kitoko vraiment kitoko kokata na musato ya. Oh. Super. OK, merci. Nati que la période le temps ah bon ça Pentagone nae ngala nzongi na mabi. Ah tu dans les abos la mbape nyonso na lamba surtout pondo kokatena mba makasi. Oui, na lamba mabe mama biso la kisanga vraiment la kisanga ndeni on va na ndako ndeni obongsa ndako ndeni ya ndege nyonso wana mama biso la kisanga oui. Oh ndeni nyonso. Oh. OK, balamba kaka. Donc on a des épices ya Pentagone là. Ozo ba épices na biso ya Pentagone. Awa tokati oignon na biso. Tokati sous tomate na biso ya mbuma. Pe ko ta boîte ba tomate. Te boîte. Boîte ça la ngai. Donc c'est un bilo ils ont naturel kaka. OK, bio quoi. OK. Non, t'as vraiment l'habitude de ça là, moi, ça on déjà na mai après que tu pas te bon mais à kitoko te. Faut moi botango e panza tango e toka wana ezo panza na mbala moko après yoko. Tango balka blo comme na suka nde obandi ko fina ba o etikala ndambo wana. Donc sala ngomba monde ba sala ngo ya mai wana ezala vraiment bien te. Na suka esa moi soupe mai. Non, tu n'as pas d'expérience là, ouais. Souka. Oh. Beaucoup de choses comme ça. Ça y est, tu vas pas. Maquillage. Tu vas bien avec un maquillage. Hey, arrête un maquillage. Mais arrête fait à l'amba. Ça la misala ndak. Na éviter plus mon beaucoup c'est moi ndak déjà. Na ça la misala nyonso otinga moi ça sala nga sala. Na éviter l'amba na éviter misala ndak na éviter nyonso. Non, mais tu veux que tu aies ta bonne attaque. OK. Tous de la moka. Awa, donc l'équipe mange na biso. L'équipe mange na biso moko tokotia awa na kati ya Pentagone na biso. Avant totia sauce, type simple. Si. Et quoi t'auras déjà? Et tu auras des langues. Donc là, mais on a moins au sommet ma boulot.
Oui, mabundu eza lokola so na silisi mabundu na ko saisonner ngo bien na tango pembe so to si solamba pentagone na biso après to so mabundu na biso to kalingi après to zimo matungu na biso to tie likolo to c'est bien la biso ebeli bolie bokatali misapi ya solo na so mo na to na tala misapi Verdi quand il m'a monté. Nga ondima ngai, nga na lamba lamba. Moi ça lamba lamba. On a l'expérience à combien? À 10 ans, 20 ans. Bah 25 ans hein. Hey, il y a cela là. Check une biso na moto. Pour le pele ke belé hein. Tu sais, il y a plein de monde qui pose sa sauce na biso après tout temps on a biloko na biso to préparer pour tout lamba na programmer tout en attendant ma foute ezo moto on préparer ma bundu na biso to sala ma bundu na biso to saison yango déjà et kota maman ça m'a bundu bien pour ça na mamba ekai so ça là on bien te faut tika ça bien te lambela papa poso lambela papa abima libanda te mais sozo boma papa nzala bakozwelo mbanda ha ngabazwela ngambanda te o ngabambanda bakima somo bebe nga ngana na mbanda te mosa zanga lisumu oh aya tia solo na mamolo ka bebe amba solo nolo donc maintenant quand eka donc lambele mbindo ba tikali tikali oh papa abi depuis kala nous aka wapi oh som vraiment ato sama bundu na biso to longola ma pour mabundu za na ba ekai moko ya jeté Karine Manessa talaka olambelaka papa kozala na mbanda te Pentagone nde makambo olongola mpe na motema moko mpo ye ndenge aza bo aza na baeka ebele olongole ma bien olongole yango bien te ezala mpe malamu te na miso ya papa papa kolongola mpe na motema moko
oyo azala makasi apa tosala mabundu na biso na motema moko po bato baolia yango basepela yo liaka bakwanga no na badendo no oliaka tolonga mabundu na biso mpe ya basalite pose awa sauce na mafuta na biso namoni ezwi deja tokalinga sauce na biso tokotiango na pétagone na biso la sauce na biso na sauce na biso ebela tozongisa mabundu na biso tosala mabundu moza pose mama po so osalika erreur ntango opresente papa akoya kolia basende pamba fo kobongisa mpenza mabundu bien kolongola yango baekai mpo yango ozala na ekai makasi bon ça m'a posé Charlène bamala bokika odela na kati ya Paris talaka talaka vraiment balambaka kaka apa tobongisa mabundu na biso en même temps sauce na biso ezotoka kuna po elela nabulu mazala makasi po kopasula na motema moko toka mabundu ya fresh wana mawa rouge mpenza ntango papa zolia katakata baepice na nga nabongisa baepice na nga bamama bolambelaka bapapa biloko ya boye nde epesa bango baprotéine neti mbinzo ezala na protéine makasi botika olesa bapapa bangombe o boyeboye
po mwasi omayebi kolamba so alambi biloko papa okima te bazwele mpe mbanda te botuna donne ti o secret biloko oyo no olikaka oh papa restaurant oh papa soso tokolambela bapapa biloko ya botongo papa azolia ata ayaki na salaire na ye alingaka bombelo ndambu abomba ata obimiselo nyonso apesi yo vraiment koka olambela ye biloko ya bien ana okata baepice na nga mpona osalela sauce na ngai bato bakasi ariete atiaka afode te ariete ayeba olambalamba makasi je kutu te mwasa misala somo nalambaka je jamais na partout à part olamba pas d'eau nyonso eu continuo com a coluna vai cair na vinda todo uma vai cair ça Pentagone foi bela vraiment ba tomate non c'est limo met lembi pour tirer la moi temps et bela kitoko vraiment après je continue la blonde bon quand ma bougie na biso princesse Ilustar la star du moment la tortura talaka po kimisa papa tala ma bien tala ba plan na biso Pentagone na ma bougie na biso aussi ma bundu, aussi tout ça ma bundu na biso. Pour passer ma bundu na biso bien posé. C'est mon maillot on genre ba salté ma casse, ba écaille bleu et belé. C'est oh, passons bien. Aussi, ça m'a zéé na mou vraiment. Oh, passons ma moté ma marque. Oh, passons ma moté ma marque. Tout à notre sauce na biso.
vérité. Ah, tu passer ma bundu na biso. Au moins on a ma bundu na kati tikali pembe ba mama. Zenyo Cecily. Ah, tu tiens mon ba pota po ekota ba épice. Moi des potins. Ça sent vraiment bien ça sent au Congo vraiment pour y aller dans l'aspect ma casse. Moi des potins. Après avoir eu ma pota, tu passer sous ma bundu la biso. Tu passes en dessous pour la dernière fois. Ça sent bien. Aussi, passer ma bundu la biso. Toute la sauce na biso de tikaki. Ah, sauce na biso ya Pentagone. Namoni ebeli kitoko. C'est lembi, ndembe lembi, céleri lembi. Tomate nyonso totiaki. Ah, petit sauce na biso tosala. Tosopi on a Pentagone na biso na 3 plats na biso. Mbisa okauka. Mbinzo mayebo na mbisi na biso ya moto moko nyonso tosangisa yango awa na mwamba na biso totie nyonso awa esika moko. Après chama il faut toquer au matin au capot moi on va la biche belle bien chama ina biso chama il faut belle la biso est belle. Finiki bleu na biso ebela. Kalinga mabundu na ngadi ana saisonaki. Kata kolo ya na otsango likolo mabundu na nga na obomisa ngo deje ezali ya pembeni.
mabundu nanga déjà na saisonnaki yango déjà. Siko na kena kitsa biloko après nakalinga mabundu nanga. Déjà awa. Nanga pétagone nanga déjà ebeli. Ebeli bien. Ebeli kitoko sabon nange ebeli asko tokomi na etape ya mabundu na biso tokalinga mabundu na biso mabundu aussi déjà saisonnaki yango to nde saisonnaki yango déjà namoni olembi hein. Non, nalembi te. Nalemba poa nini. Boss John Chibochi Wabwa, Toko Mema Bango Kaka, Tokena Bango Kakaboy, Toko Nyata Bango Kakaboy, Toko Pina Bango Kakaboy, Toko Kimesa Bango Kakaboy, Wumela Yo, Wumela Yo. Non, ça m'a tenu, on a moi qui bien crevette moko. C'est ça, moi bien. Et ça vous souhaitez négocier crevette si vous voulez. Et ça vous Voilà ce qu'on a épice, il y a mabundu, il y a autre chose. Mabundu na saisonnaki yango na muscade, natiaki mpe ai, natiaki mpe litungulu. Mabundu nasalaki yango bien. Après oyo elandaka likolo. Décoration ka epesaka mwa elengi. Anita ilunga mama social talaka déjà talaka ba plat yango lambela papa sepela. Au-delà Charlène bamala kokika na kati ya Paris. Talaka. Tokani mwa matungulu na biso na kida savette na biso toki mwa pilipili na mokie mabakisa mwa mai mokie po matungulu ezika te apres na ofinika yango po elenga ofinika yango po elenga yango pendant ata ba 5 minutes. Tanda na osekola maboko nanga mpona simba ye bazei mpona kata bakwanga sekoli maboko nanga vraimen nango bongisa libala kimisa bambanda Karine Maneta talaka
Oh, la to lambeli papa, solo mbanda te. Toi, solo mbanda, c'est que ton d'arati. Là-haut, marché. On a des décorations pour la mabundu na biso. On a décoré mabundu na biso. Kami te tolia na silisi déjà to comme l'étape asuka kata kwanga nanga boki kaba malabams tango kitakini olia ka Pentagon yangwana kaka Pentagon yango nde makabu yango ata mobala boyo ndengeni soko lambeli kaka libale zongi Janine Zulia na Londres, babi moi aussi à mon cause. Babi Pentagone de Macam. Henriette a la au Pentagone. Hein? Donc, bino mon moni nenga banda qui vont ni bandeli, nenga lambi. Donc, et le etika biso wa comme quand on voyait vraiment ceux qui pensa bilo quand on nenga zo komisa wana, hein Laurette. Babi Laurette, Jonathan Sephora Chibo baba na boss. Azaba boss donc Pentagone les macam tous mes camons hein tous mes camons oui parce que vraiment bien ndenge ekokaina muto à l'ambiance suka c'est peu les camons ouais verdict 24 yondo oyeba hein babi Pentagone suka mai bonambinzo na mbisa moto moko na mabundu nde makamu babenga ole ba fio nyoso mibali ba boya bango conseil gratuit lamba plao so mobala zongelo te lobangati oh ya solo ada vraiment ah ya tio za makambo suka donc Pentagone est donc ça m'a pas ezo ko musamba ta papa boye maman tanteo. Voilà Henriette, je crois tout le monde biloko ndenge est commis prêt déjà à table. Oui, comme ça, absolument résumé pour na batu autant sous bakuti biso na ngonga oyo ba comprendre comment est-ce que Olamba ki Pentagone et puis ndenge nini okalinga ki mabundu na yo ma résumé na bande connaître surtout au bota la bisi. Bon, na bandino na Pentagone na lamba ki ango na somba ki mbinzo na sombi mayebo nanga na sombi mbisi nanga moto moko mungusu na sombi mwamba. Na ye nango na ndaku na te Pentagone na te mayebo nanga esika moko na mbinzo na sokola ki yango bien vraiment na 20 secondes na mai et vendu pendant 30 minutes et puis et oume na mwa mai ndambu après na sokoli yango 5 fois parce que mbinzo ezaka na mwa ezala mwa zelo mayebo pezaka na zelo mbinzo mayekale kotaka trop il faut moi okitela ngo mutema avant ya kolamba ngo soko sokoli yango bien vraiment après otiango na nzungu après ozwi nini mbisi na yo ya kokauka ya moto moko opasa ngo sokola yango bien vraiment na motema moko longoli yango baposo parce que mbisi ya kokauka batumbaka yango soko ozwi na baposo osangisi na biloko ozolamba ebimaka mwa bololo yango il faut kolongola ngo baposo osangisi yango na mbinzo na yo na mayebo na yo otiango esika moko après oye kozwa mwa mwamba otie ovandisi yango ofiniki yango otiango pembeni osali sauce na yo otie likolo après kotia mwa mai
evai na moto ata pendant 30 minutes soki oza na kibe na yo bato balingaka kibe okotia kibe moto mpe alingaka kibe to okotia totieno kaka juste mungwa esili nango ntango ndenge ebeli bongo natie pembeni nakotisa mabundu na nga na saison nango nazalaki na besoin muscade nazalaki na besoin ai nazalaki na besoin matungulu na tout tango ensemble natie na mabundu na nga nazwi kibe manger simple kaka natie na mabundu na nga nde nayaki kokalinga mabundu na nga après nayaki kokalinga so matungulu na nga nazwi matungulu na nga natie na moto natie mpe huile nayaki kofinika ngo mokie mpo elemba mpo matungulu so okalingi bongo ezikaka elembaka te ntango nafiniki esalika mo ba 5 minutes après nayaki kokitisa ngo yango ndelo tomoni Pentagon oui yango esali mwa Pentagone oyo ebongisa mabala kwa yango ate ozalaki na problème na papa ekobonga so olambeli papa ka pla o papa kosepela libala mpe ezongi nyonso normal ata papa bomba salaire aobimiselo salaire nga na ndenge na omona yango boye nakuna liango te solo nango pamba deya na toti botana oliango ebi vraiment kitoko bino bato boliango nde bopesanga résultat repas na olambi oza na bainvité te oyo ke obengisi bakoki mpe koaccompagne biso mpona tolia Pentagone invité na ngai de Paris ye nde nabengaki alia na biso elongo ayoka mpe loboko ya mama Henriette pas un comédien oui il y a un comédien ok merci donc bonjour papa de Paris c'est ça ouais bonjour Miss Mongo de la presse congolaise Nomi Samba vraiment bonjour quoi na sepeli oza invité à table pour na kokabula repas oyo ya Pentagone oyo star na biso Henriette alambi yo mo déjà na misu de vue mo na ondeni est-ce que eza moi ekoka est-ce que eza bien te avant que to mekana vraiment ça goûte hein non on a l'été mais ça goûte déjà pour l'odeur là vraiment ça me fait vraiment tellement du joli. Hein, mais les gens qui sont en Rolia, on peut savoir petit dans le les gens vont sentir que des parents qui sont petits dans le palais. Parce que l'odeur à Pamba, vont sentir caca. Ils appellent un Pentagone. Pentagone, vraiment, quand on va manger avec des chikwang là, ça va piter. Vraiment, ça donne. Vraiment, les gens vont sentir que maman Henriette, il a vraiment très bien préparé. Parce que biso mibali tondi maraba plat par pambati et quand vraiment na ndimi yango vraiment c'est que vraiment c'est vraiment fantastique. Vraiment c'est du pimenté chocolaté. Merci beaucoup. Bon c'est Jean Thibaut Chiboba à la biso et c'est lui l'initiateur il y a pas conception sur toute émission ils ont en carte Eco RDC. Henriette ni une okoko bana papa Jean Thibaut Chiboba et puis ce qu'on est invité à table. Bon eloko nga ko lo bana boss esikaza na remercier kaka na ba œuvre o azo sala ming ba eba ko lamba biloko te mais à travers na yende nga sala initiative na ye ya Eco RDC mutu nyonso elubwa basta ako se retrouver ako eba ko lamba ndenga mama Henriette na lambi mutu nyonso o azo tala nga aoyeba na PCK merci à Oumela bilengi ezaka na Eco RDC nulle part ailleurs merci monsieur te ba bilengi oyo elubu ezaka na Eco RDC balobi ni par ailleurs donc ara na Eco bon sentir quoi ouais bientôt là tomber déjà Pentagone ça goûte vraiment du chocolat pimenté chocolé. Ok, merci beaucoup, merci Henriette pour na ndengondima qui vraiment invitation à biso et merci à toi Verdict 24 mise au point pour na ba image hein et merci aussi à maman maman pasteur maman j'ai tout lié et ma maman merci beaucoup et je vous invite à table, je vous invite à manger ensemble avec nous. Ah Mita de Bundes vous êtes invités et na ozonge la bino total na nous tombe kana nu biloko ngo entre temps maman Henriette a aider biso pour nous servir biso vraiment Verdict 24 sunga biso vraiment na ba image donc nga na ozonge la bino merci. Ya kaka babi plat ezo ça mabal oh oui et ata libale ko yo lambela ka papa
Ata papa bomba di salaire. Karine Manessa ya ba Karine. Balobi talanga déjà, donner titi maman sort mais à ta Suisse. Moi soit là ta makasi. Vois qu'à regarde. Moula mi pali aller frotter hein. Yo le continua. Le continue mais so comme ça. Tout le monde est sur le là. Oui, et na trop son amat. Oh, on a lamba à jeter. Moi ça lamba, moi ça est mignon. Combien d'années d'expérience normalement là? Eh, pas 10 ans déjà. Ouais. D'accord. Donc, et là on regarde, et là on l'a mis. Kama ebo mbizo mbisa ukauka ya moto moko obende sala moi ya monde sanisko beteli papa ibale bonbon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit dans le cas. Bon appétit dans la biso. Bon appétit dans mon vieux Claude Lombassi. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à Boti, bois. Fanny Cataléa. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit à toi, Patrick Togo. Bon appétit à toi, le roi Merlin. Bon appétit à toi, le roi Yves Maman. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit à votre soeur à la biso. Bon appétit à Basi Aiko. Maman Aiko. Bon appétit à Okika bamalabam c'est ba plan yango lingaka. Mon grand frère chéri. Bon appétit na yo hein. Bien kaka. Ya kaka babi école balia kaka. Vraiment c'est du parlant. Et quand on lit quand on pense à la débat na bâti ko baliaka. To liaka. bon appétit à vous hein. Merci. Bénédicte Kalombo na kati États-Unis. Kangaka déjà olambela papa. Familia. Da Ungueta. Moi je dois raconter. Moi je faut olamba. Quand on l'a mis papa lié à CP. Moi c'est ça va raconter dès que on tombe ici fort des terres. 40 couches. Ah! Moi tu as 40 couches à fond des terres. Autant on va faire mascara. Maman il y a d'autres choses. Non on a ça. Quand tu as ça là. Oui, bah c'est ça là. Nalobeba okatanisa bomoni suka iketi tukolebransa na kati ya Paris otalaka boyebaka yebaka vous sera peut-être comme ça, tu vois, moi je vais cartonner, et moi je vais cartonner. Ah, j'ai pas envie de dire. Je vais regarder, c'est vrai, j'ai pas envie de dire. Oh, comment on finit ça, Mbanda? On s'en parle. Sinon c'est bon hein. Obrigado por
petit. Pardon, vous m'avez sauté. Pardon. Olivier, les Olivier, les gens au Costa. Merci maintenant le garçon allemand. Merci maintenant le garçon allemand. On dit que les gens nous la plante. On a vraiment des vraiment Pentagone, Henriette Bamala, Alambela Ibiso, Alambela Kibino pe bato bozala ki na biso vraiment longo et Henriette nini okolo ba fan na yo nini okolo ba na batunya soto batala eko ba boni eko base eko nini okolo ba na batunya so batala biso et puis mot de la fin na yo et puis quelques dédicaces na batunya soto balingaka. Bon, eloko na kolo bana ba fan nanga na bato bazotala batalaka eko RDC balamba ngokaka balambela mibali na bango batala ndenga na lambi ezaka lokwa cour mobimba na pesi bango pe balambela ba chéri na bango na bandaku po mabale bonga mabalo ekufaki ebonga na pesi mbote na famille nanga famille bamala mobimba na pesi mbote na ba copine nanga na pesi mbote na boss ye moko chibwa bwesika aza na pesi mbote na pesi mbote na ba collègue nanga tozana bango pe awa. OK, nino koloba na émission na biso ya Elubu ya Bastar. Bon, eloko na koloba kaka Elubu ya Bastar eza ko aider pe bato ebele muto pas aki na facilité ya du genre que mutu oyo ayeba ko lamba par exemple Pentagone te aza na difficulté nango tango atali akangi il faut na sabo po bima bona ndende Henriette moka lamba kina sala bo ezaka ko aider plus mboka mobimba bato bayeba kite bayebi merci beaucoup Henriette, merci pour n'arrêter voilà non 600 de Paris honorable Azaki invité à Henriette mais kapé ko bisa biso comment est-ce que à lié biloko wana nini oyoye à sepeli nango est-ce que eza bien est-ce que Henriette a reçu n'arrête pas na ya Pentagone 600 de Paris tout le monde qui vraiment nengo zaki na biso à table yesa biso na no repas o ya Pentagone omoni yango ndenge nini oyoki yango ndenge nini vraiment Miss Mongo de la presse repas offre mais ça qui toko makasi et na lepe na Pentagone et na sentir qu'il na lepe Pentagone et vraiment on appelle si merci na maman Henriette parce que et kolamba biloko boye vraiment na une dame loro la ye maman boye babat musu ba musu so moni boye ba musu fi boye la maté mais vraiment mais vraiment on sentir que j'ai bien mangé et talaka rapport la ça que j'ai bien mangé pour l'oresili tu vois ça n'est tiré plein vie d'ati mikoua donc pour que la ça que la fait nos livres vraiment donc vraiment merci vraiment donc Elubu ya Bastar vraiment Eco RDC toujours Makambu avec Yemo le grand boss Chantibo Babi Yene Makambu donc on a vraiment qu'on a beaucoup c'est on s'est appelé la Miss Mongo de la presse congolaise mais monsieur Kitoko nous représenter en haut et pour nous succès dans la PC vraiment beau na baebanga on a moni JL Welo na Suisse Masalangai na moni Carlos di Sunzuka la carte à Paris voilà pourquoi pas petit nanga Jivency maton de garçon allemand na carte allemand na yo wana quoi veut dire que biloko kitoko Pentagone bino pe basa poto on se bona pour ça bolamba Pentagone bozo conseil au maman Henriette ça peut si bino tant bozo lamba bilubu na bino ya kitoko parce que ça pitch ça commence à yakata si tu manges si tu manges pas ça casse sa vie pas demander ton vie mon vie OK, merci beaucoup. Là c'était 600 de Paris Babi 600 de Paris le boycott de tous les comédiens et bomoni vraiment maman Henriette bama la ninga lambela ki biso vraiment Pentagone et tolier yango et zappé bien et au ça peut occasion na batunyo surtout au balinga kolamba yango balanda pendenge Henriette alambi et ça la paie bien. Un grand merci à l'équipe technique Mobimba, il y a Eco RDC, pourquoi pas la grande famille Eco Presse.
Et là, je vois Bob Molema et pourquoi pas Verdit 24 mise au point. Sans oublier Nora Kalonji et pourquoi pas Fanny La Catalea. Et merci Nabatno surtout Bassala Rabiso Confiance. Merci à vous, maman. J'ai tout loué et maman Pasteur. Merci à vous, maman. Et merci Nabatno surtout Oyo. Bazo soutenir vraiment Bisso, Bazo soutenir Ngai. Et ça l'engage vraiment bien. Et bon, continuez toujours dans la critique parce que y a un monde ça que toi améliorer vraiment mon sala. Bozang raté ko komela rabiso tant bomoni loko bosepe na ngota on peut bosepe na ngote bozang raté ko komela biso parce que ba reproche na bino ba remarque na bino ya ngonde ça là vraiment que toi améliorer musala to bongisa bisika oyo ezalaki vraiment malamu te. Merci à toi mon vieux Claude Dombasi, merci à toi Patrick Tango, merci à toi le roi Merlin depuis Allemagne, merci à toi celui qu'on appelle Yves Mavambou, sans oublier mon grand A Babi le grand A, merci beaucoup. Merci vraiment pour notre soutien. Et on a vraiment la commune Nasuka. Je sais pas, tu veux ajouter quelque chose par là? Je sais pas. Oui, na pesimbo telanga na papi zila na katia Suisse, na pesimbo telanga na donner titi mama forme. Babi moi sur la na pesimbo tena vie na nga. Ya kati Tony Lopez. Na nenga mabete vie na nga Tony Lopez na katia Suisse. Na pesi mbote na mwasi na ye mama Irene Lopez, mwasa pembe na kata Suisse. Na pesi mbote na ba copine nga princesse Ilustar, Anita Ilunga, ma grande sœur préférée. Ton lo ba préféré c'est que ye Maya Kati Joël base de moi. Na pesi binos ba mbote. Merci beaucoup. Merci, là c'était Henriette Bamala, notre invitée du jour. Merci vraiment. Merci. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye. Charlotte Bamala Karine Manessa.